Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. En monde rétrospective, magazine d'actualité Lingala Facile plus 233. Yamokola lelo e bandi mbote na bino bisika nyonso bozili baku ya kolanda yango. Commandant suprême, il y a la force armée de la République démocratique du Congo, puis il y a la police nationale congolaise, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré Lobieleki, hôpital militaire, il y a garde républicaine, il y a camp colonel Tchachi, na commune Yangaliema, hôpital Oyo hyper moderne, et ils allaient destinés principalement pour nako prodiguer bas soins de santé, na belément il y a garde républicaine, pe ba famille na bango, kasi esengeli boye baki hôpital Oyo, et gros pe koyamba population ya nzinga oyo bakozala na bosenga ya bassoin de santé. Centre hospitalier oyo ezali doté na équipement moderne pour na ba différents services, hémodialyse, bloc opératoire, imagerie médicale, ba chambre d'hospitalisation confortable, laboratoire d'analyse biomédicale, pe auditorium moko ya munene. Esengeli boye balisusu ke 4 prises de parole et ponctué qui cérémonie grandiose oyo avec successivement ba allocution ya commandant ya garde républicaine, directeur général ya BCECO, médecin directeur ya hôpital oyo, pe ministre ya santé publique, hygiène pe prévention oyo ba remercia ki bango nyonso chef de l'État. Depuis Belle-Lurette, les militaires de la garde républicaine et leurs dépendants étaient soignés dans des conditions précaires, hospitalisés à la promiscuité, sous des tentes, et d'autres nous ont quittés de façon hâtive. Chose promise, chose réalisée aujourd'hui à la grande satisfaction de tous les militaires et leurs dépendants et de toute la population. Dala, ba œuvre sociale oyo ezali ko démontrer combien Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko contribuer pour l'amélioration ya santé ya ba militaire en particulier pe ya population en général. Boyende izalaka. Fachi béton à béton toujours Oumela. Yo. Président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité Lobieleki, ba chantier ya ba travaux ya construction destiné na l'accueil ya 9e G à francophonie prévu dans le mois de juillet 2023 na Kinshasa. Mokonzi Mboka ayaki personnellement ko inspecter état d'avancement ya ba travaux ya construction, topé ya réhabilitation ya ba différents sites retenus pour un grand événement sportif, culturel et artistique oyo. Ronde Ebandaki na stade des martyrs de la Pentecôte Sikawapi, président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki temps ya kozwa explication nyonso maquette à l'appui ba ouvrage oyo esalami déjà na concours ya agence congolaise des grands travaux na site oyo fumu ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo inspectaki tour à tour gymnase jumelé ainsi que stadium ya basket réhabilité, des terrains réservés na ba compétition avec capacité ya 3000 p 2000 places. Actuellement na stade ya finition oyo ekoki kozala prêt d'ici fin ya mois de mai. Sans oublier ancien stadium ya basketball oyo ezali recouvert avec capacité ya 200 places oyo kozala réservé uniquement pour na entraînement. Pour la même mission, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akitaki lisusu na stade Tata Raphaël kuna esika wapi a exhortaki ba différents prestateurs ba travailler lisusu makasi pour l'exécution ya ba travaux oyo avant qu'on se rendre na point de chute oyo ezalaki na université ya Kinshasa, site destiné pour l'hébergement ya bathlètes esika wapi misala ezali ko avancer kitoko avec impact P idéologie. Yo.
en mission d'inspection pour se rendre compte de l'évolution ya misala ya construction ya basite destiné pour koyamba 9e G ya francophonie na Kinshasa prévu na juillet 2023. Chef de l'État ya République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akitaki yemoko na université ya Kinshasa esika wapi azalaki visite ya quelques hommes destinés pour l'hébergement ya bathlète esika wapi mokonzi ya mboka a constaté que niveau d'exécution ya travaux ezali déjà à 85%. Donc bilan ezali déjà positif pour la infrastructure déjà réhabilitée oyo esengeli et se conformer na ba normes internationales requises na organisation internationale ya francophonie OIF. D'où nécessité ya kosilisa quelques travaux na niveau ya plomberie, ba circuit électrique, pe ba aménagement misusu ya ba voie de secours. Esengeli boyebaki au total 1950 chambres et ezali déjà disponible prête ya koyamba ba premiers occupants sur total ya 4000 athlètes attendus dans l'espace universitaire Oyo. Na ambiance ya kitoko mokonzi ya mboka sololaki na communauté estudiantine avant ya kozonga na ba acclamation ya population oyo batondisamaki na esengo pe bazalaki fier ya kovivre ndenge Kinshasa ezali kokoma capitale ya famille francophone na juillet 2023 awa. Ah oui, boinde ezalaka yekejo. Avec le nouvel archevêque. Église catholique ya République démocratique du Congo et lobby non na loi Tchani lobby eleki président meso ya installation ya Monseigneur Fulgence Muteba archevêque ya Lubumbashi archevêque métropolitain ya ville province ya Kinshasa cardinal Fridolin Ambongo a dénoncé qui fortement proposition ya loi sur la nationalité congolaise et sika wapi atalisaki boye. Je vous exhorte à résister aux discours de haine et aux initiatives qui excluent et divisent le peuple de Dieu. Renforçant ainsi la méfiance entre les communautés. Encouragez plutôt les sentiments et le bonheur de vivre ensemble. Le vivre ensemble est une valeur et ne croyons pas que le vivre ensemble est une donnée naturelle. Nous devons travailler pour créer ce sentiment de vivre ensemble. C'est pour moi l'occasion, au nom des évêques du Congo, notre Senko et du peuple congolais, de stigmatiser le dangereux projet de loi sur la congolité qui ne promet point la cohésion nationale tant souhaitée. Ce projet de loi, au lieu d'unir le peuple de Dieu dans une seule famille, elle apparaît comme un instrument d'exclusion et de division. Chef d'église catholique ya Kinshasa, président ya symposium ya ba conférence épiscopale d'Afrique, abengaki ba communauté politique et sociale na unité. Dossier à suivre. Je vous invite tous à rester extrêmement vigilants par rapport à toutes ces initiatives dangereuses qui n'ont comme l'unique mérite de créer la tension au sein du peuple.
Bakaseri ya police ya circulation routière ezui tournir mususu tozali awa na Nord Kivu, plus précisément na ville ya Goma esika wapi scène oyo ezali kosalama. Mwana mobali oyo bozali komona tolo polele boye azali conducteur ya taxi moto tellement bakangi ye mingi mutu essuye asundoleli baroulage moto na ye kasi par contre ye pe akei kokanga moto ya baroulage kokamwa. Tellement scène et salaki makile lebele circulation et komaki bloqué baroulage balobi e mbadi pesa biso moto na biso zwa pe oya yo. Kokamwe ya boye esalamaka kaka na Congo. Keyo. Nini eleki awa penzati sikoyo eyebani te tozali awa na moko ya bacentre ya Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle oyo ezwami na quartier Lac Vert na ouest ya ville ya Goma esika wapi malentendu entre agent ya la police nationale pe population oyo bayaki kozwa carte d'électeur esukaki na désordre et poussé policier à beta masasi bola na neti kaka bozalaki. Bonanza piga batu masasi. Heureusement que mutu azui lisasi te kasi sengeli penza ki ba explication ya solo solo epesama pona ko justifier ba acte ya boye. Dossier à suivre. Survision ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oya lingaki kopesa bango lisusu chance ya kozala utile na société. Deuxième et troisième bataillon ya ba ex kuluna oyo bakomi lelo ba bâtisseur basilisaki formation na bango ya encadrement suivi na professionnalisation. Président de la République, commandant suprême ya service national apesaki ba moyen na service national pour être encadré bino malamu. Les deuxième et troisième bataillon de Kominasuka, il y a un encadrement suivi d'une professionnalisation. Katina Bino, les Anabao Babimi maçon, menuisier charpentier, ferrailleur maçon, opérateur et tracteur, et Monsou Soupé, ouvrier agricole. Ce qui est total malam. Okola liboso boyaki ao ebele bamanda kolela etoke kanyamaka sese toke kokufa. Commandant ya centre pilote centre de production Laurent Désiré Kabila asalaki parade na bino encourager bino kete boye kokufa te boye pour l'encadrement pour la formation gouvernement de la République. Mokonzi ya mboka chef de l'État commandant suprême du service national atindelaki bino message ya korasure bino que boke na kanyamaka sese pour likambo mosusu te boke na kanyamaka sese pour l'encadrement suivi d'une professionnalisation pour qu'après gouvernement ya République epesa bino musala. Les lots pour mon yango. Ah, on va s'adresser à ma bâtisseur et à deuxième et troisième bataille. Au Sali, à moi et Pelé, à la formation. C'est vrai, formation, c'est qui facilité. À mon sous-sous, à comme il a sous la formation.
pour une raison ou une autre. Mais pour la bino, comme une souka formation. Quand la mingité, vous allez déployer dans la nouvelle unité la bino, c'est-à-dire dans d'autres provinces, pour être de quoi appliquer au Botangi Ao. Et pour ce faire, vous voyez bien comment là. Et l'onko moko tokosala na service national en dehors de la discipline militaire et sanité. Toujours rappeler bino que vous allez sous ma civilité, vous commis ma paramilitaire. Et te nyonso kosalema il faut salema na discipline. Nazo senga bino mingi. Kaka ndenge bo manifesta ki discipline na isika oyo. Place bozo kende. Discipline est caractérisée bino. Discipline, toujours discipline. Oyo nyonso kotambo la discipline. Ba kozala na esengo, kozala bâtisseur ya service national. Kasi ba indiscipliné. Tokotika bango na kimia te. 4e, 5e, 6e et 7e bataillon. Occasion oyo ezali kopesa bino pe espoir. Tango bino pe bokoma kiao. Murmure ezalaki, milelo ezalaki. Obanda koluka assurance. Et là, on est 2e et 3e bataillon ezobima. D'ici quelques jours, nous allons déployer ma colombo Kanyamaka CC pour servir Mboka la province. Bino pe nous allons beaucoup. Motoya koko sabino te. O tolandaki na télévision. O tolandaki na internet. O encadreur tel ou instructeur tel. Alobaki que biso boye na boye. Toko koma na suka formation te. O alobi boye te. L'unique voie. Oye kobanda koyebisa bino makambo solo d'abord ya liboso ezala na zolo bao. Bino pe bokolanda même processus. Après la formation paramilitaire, après l'encadrement civique et patriotique, quand la militaire a la professionnalisation. Déjà, 4e bataillon a monté la professionnalisation. Ici, quelques jours, le 5e, le 6e et le 7e bataillon vont aussi poursuivre le même processus. Autant que vous. Ah oui, ba oyo basimba ki machette lobby lelo ba komi batu ya misala pe bazui valeur na société ya mboka grâce à vision chère ya commandant suprême ya ba forces armées ya République démocratique du Congo ya la police nationale congolaise ainsi que ya service national son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kejo toujours na souci ya koluka solution ya paix durable na partie est de la République démocratique du Congo sur invitation ya homologue naye ya Angola Joao Lourenço, médiateur désigné ya Union africaine na crise entre République démocratique du Congo et Rwanda. Des présidents ya République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akitaki na Luanda lobi eleki esika wapi babombelaki accueil moko ya kafu na palais présidentiel angolais. Et Singeli Boyebake durant plus d'une heure, les deux chefs d'État échangent qui en tête à tête na cadre de consultation régulière inscrite pour l'évaluation et état d'avancement il y a processus il y a Luanda. Occasion pour les deux chefs d'État il y a kota la lolengenini application il y a différents points inscrits na feuille de route il y a Luanda. Ezali kokende na juin awa c'est le fait na M23 pérétrer ya ba troupe na bango na ba zone occupée na Nord Kivu na est de la République démocratique du Congo. Na aéroport international il y a 4 février ba Congolais vivants na Luanda bayaki ebele pona ko saluer retour ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na République démocratique du Congo. Lokola papa malamu na se ya mvula Mukwantombolo abimaki na mutuka na ye pona kosolola na ba compatriotes.
lelo midi pokwa mokonzi ya mboka azali kolala te afin ya koluka kikimia ezonga libela na République démocratique du Congo pe monguna Paul Kagame na Rwanda na ye batika mabele ya bana Congo boyende zalaka. Majorité ya ba députés provinciaux ba votaki contre motion de censure visant destitution ya gouverneur ya Sido Kivu Théo Ngwabidje lors ya plénière présidée na bureau d'âge Lobi Eleki. Sur 48 élus, 26 ba votaki non pour na départ ya gouverneur Théo Ngwabidje du gouverneur ya Sido Kivu atikali en fonction kasi sengeli boye bake Théo Ngwabidje a échappé belle na 5e motion de destitution na ye depuis azali na tête ya province Oyopo. Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, Excellence, je suis madonné et je pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre arrivée au service. Devant vous, le sous-commissaire principal. Bazali ko reproché ye na corruption pe mauvaise gestion ya province. Et sengeli ko signaler lisusu ki à l'heure actuelle tension moko ya mabe ezali ko régner na assemblée provinciale ya Sud Kivu depuis réhabilitation ya gouverneur Théo Ngwabidje Kasi par vice-gouverneur intérieur Peter Kazadi il y a quelques jours. Dossier à suivre. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Président de la Confédération helvétique. Chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo P, homologue naye ya Confédération Suisse Alain Berset, Batiana Lobi Eleki, plus précisément mokolo ya jeudi 13 avril, point de presse monene, après tête à tête na bango na palais de la nation. Et sika wapi, concernant situation sécuritaire inquiétante et persistante, na partie est de la République démocratique du Congo, causée na guerre d'agression injuste imposée na Rwanda via mouvement rebelle il y a 23 mars, Mokonzi Mboka a affirmé qu'il sans embâche que la République démocratique du Congo et kotikalaka jamais qu'on négocier topé qu'on dialoguer politiquement na ba rebelle il y a M23. Et là j'aimerais faire une précision et le marteler comme il le faut. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. Mukantombolo atalisaki lisusu ke soki République démocratique du Congo et procéder na dialogue mboka ekozala victime ya ba infiltration pe lobby ekoya bakobanda ba revendication ya mwanza poto yebi mayele ya diable Kagame oyo lelo azali sans stratégie pe azali démasqué na mokili mobimba d'intention ya mabe ici eyebani. Tout simplement parce que nous savons comment ceux qui nous déstabilisent procèdent. C'est à l'aide de ce genre au moyen de ce genre de dialogue qu'ils profitent de la situation pour nous infiltrer des éléments qui plus tard vont créer des revendications fallacieuses et justifier donc leur agression de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas le faire parce que nous avons retenu les leçons du passé d'une part, mais parce qu'aujourd'hui aussi, il y a une nouvelle donne. Ponako Sugisa, les garants de la nation, a affirmé que le Parlement congolais est déjà position moko claire et ferme. L'Assemblée nationale, le Parlement en général, a pris une position claire et ferme là-dessus. Il ne sera désormais plus question de négociation politique avec des groupes armés qui prennent des moyens militaires, qui utilisent les moyens militaires contre la République démocratique du Congo. Natournaye, président de la Confédération Suisse, Atalisaki qui lors ya présidence ya Suisse na mois de mai, ya ne oyo na conseil ya sécurité, bakocha li susu likambo oyo na mesa. Et évidemment, avec la situation que vous avez mentionnée dans l'est du pays, une préoccupation aussi que nous souhaitons porter jusqu'au Conseil de sécurité lors de la présidence de la Suisse en mai de cette année, parce que nous avons placé le principal débat que nous allons mener dans ce cadre-là sous l'angle de la protection des populations civiles.
Et le premier message peut-être pour la population, c'est de dire, eh bien, le pays n'est pas seul, la population ne doit pas être laissée de côté, et nous souhaitons vraiment porter l'attention sur celles et ceux qui sont parmi les premières victimes de situations d'insécurité, de déplacement, qui sont les populations civiles. C'est ça que nous souhaitons faire en sorte de porter ce débat jusqu'au Conseil de sécurité. Cela n'Étienne Félix Tshisekedi azali koloba au contraire na auto désarmement ya groupe armé ya M23 pe soki bazali ba congolais ya solo bazongela vie civile. Si ceux qui nous ont fait cette guerre soutenue par le Rwanda sont des Congolais comme ils l'affirment, ils devraient normalement accepter de rentrer dans ce processus de désarmement, démobilisation et réinsertion et rentrer à la vie civile. Ah oui, Boyende Zalaka, commandant suprême ya ba forces armées ya République démocratique du Congo, paye à la police nationale congolaise azali déterminé ti lifobo ndingi balobaka na lingala. Kejo. Je parle de l'Ouganda, du Burundi, du Sud-Soudan et du Kenya. Quelques leaders de l'opposition congolaise en séjour dans l'espace Grand Katanga, plus précisément dans Lubumbashi, je cite Martin Fayulu Madidi, Moïse Katumbi, Delice Sanga et Augustin Matata Mponyo, basanganaki en réunion pour la réqualification ya processus électoral dans la République démocratique du Congo, pe bazali koloba non na forme nyonso ya révision ya constitution. Et Longo Bazali co-projecté également ba marche pour obtenir commission électorale nationale indépendante na Mukuse Seni pe cour constitutionnel moko consensuel. Ba déclaration Oyo et Salami en marge ya signature ya communiqué conjoint fait na Lubumbashi. Kejo. Nina wasila gate to komi na suka, merci pour la confiance et fidélité pour les matés couper ça na magazine na bino d'actualité en lingala facile vous sepé la gina ba image vous ça merci na Gelor Tawa ba Air Force One l'avion du boss azalaki na sima caméra ba bébé ba mataba kita ba ban kolmabile na préféré bino ekeyo oui. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.